Jamais na kotiate. On sait jamais. Mais pour le moment, bazana rando na Karine. En plus, il y a rebondé là. Karine, t'as boire qui na 2 semaines yo, 1 semaine ndambo, et ça modèle à rebondé là. Liboso Karine a boire qui vidéo à fifisiwa pour bazana bon terme. Mais à boire qui pe pour Christelle Fernandez ayoka. Yo awa, maloba ngozo ba bien, ya fifisiwa. Yo kaka so ngala kabwa na mutu, ozela kaka. Ngala kabwa na mutu, okoma na camarade na bango. O créera yo te. Siko tango bozala bosolaka nini? Tango bosolaka botaka komona ngai. Bolobaka nini mpona ngai? Bolobaka kina leki bino? Wana bozana raison. Malobe bimaka na fifisiwa yango wana. Karine Mokonza posta ngo esali ego. Na te ya fifisiwa. Na bon terme bazana ngo. Siko azo kengela. Azo zela numéro ya Christelle Fernandez. Seko kobenga. Christelle Fernandez te. Mwana oya bina. Lokola. Kolega kutu. Peniel Kalambai. Vimba. Vimba. Christelle Fernandez vimba. Mama ikona zo zela. Christelle Fernandez, yo pa matata. Yo ba camarade toza na bango. Christelle Fernandez. Oyebi ke nazolo bila Christelle Fernandez oya Karine Mokonzi. Oyebi no? Christelle Fernandez, camarade ya Karine Mokonzi. Même Karine Mokonzi, ça fait combien? Bon, nakansaka boye bien nano. Christelle Fernandez, boye bien. Bozako mona bango tout le temps. Tango azali pa ya Karine azalaki pa ya Myriam Mokonzi. Christelle Fernandez, chaque jour bozako mona. Boyebi Christelle Fernandez. Yene na zoloba. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Christelle Fernandez, na kanisa, ça fait 2 semaines, Karine Mokonzi a boiraki à Libanga, ou bien ça fait 1 semaine ndambo. Christelle Fernandez a pesaki penza mbote. Christelle Fernandez a zwaki mbote. Alors mbala moko nga pe na lobi, Christelle Fernandez, na mona ye kala, na komone le wapi, na bandi kotala, na ba publication ya Karine Mokonzi, na tali. Bon, na zo mona ite, na ye kosoka na nga kaka na video oyo, ya fifisiwa, bachango pe mwa kala, oya lobi, gayi, soki na kabwani kaka, na muto, yo fokoma camarade na mutu wana. O kreaka yo te. Ngai fifisiwa. Soki na tiki mutu. Yo fokoma ka camarade na ye. O kreaka yo te. Tango bosanganaka. Bolobaka nini? Bolobaka nini? Eske bolobaka nini? Bolobaka ngana leki bino? Kote kuna nde bozana raison. Ngai fifisiwa na leki bino. Siko video wana fifisiwa asalela grâce temo. Alors, mais siko Karine Mokonzi posta kiango parce que baza en bonne relation na fifisiwa, en bon terme na bengango. Relation ko tote mais terme, en bon terme na fifisiwa. Yango posta kiango. Menga papa robot atali kambo etali ngai te etala kaka ngai. Natali maloba papa ya fifisiwa. Natali maloba ya fifisiwa na bandeli yango.
natali pembe ya fifisiwa, natali ras ya fifisiwa. Mbala moko na zongi natali Karine. Na continue so koluka Christelle Fernandez. Mbala moko maloba oyo fifisiwa lobi. Na so sikoyo Karine Mokonzi na Christelle Fernandez. Ezo concordete. Na lobi bon. We zakaka. Fifisiwa na batu na ye. Na tika nanga. Na tiki. Mena la mukalobi na tongo nango. Mais non. Moteme lobi te. Fo luka ye lisusu. Ah, nabite. Avana luka ye. Fona ki luka nanu wadol. Na mona pe wadol kala. Lokola wadol. Aza na page na ye. Na ki neka pa wadol. Na kota pa ya wadol boy. Atampo nzate o. Maboko mwindo azate o. Buto nzate o. Yoriti yo. Yoriti yo. 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 Zalana. Anakabate. Awa. Ata so ile ndako na ngai. Opakola chlora na mwana. Oyo. Pas touche. Na bomba ango so batu baye. Nakaba nyonso me nakaba ote. Ata meilleur mi na sengi na yebsa yeka atindi na ntin. Na nte komi. Kaba ngote. Yo kaba ya yo. Nakaba ya ngate. Nakaba kete. Yewana nani? Yewana nani? Christelle Fernandez. O nazo luka, nazo luzela, na luka isima. Mena kikute ipaya. Cynthia Wadol. Mena moni epambate. Ndengi binope momoni. Christelle Fernandez. Azo pesa. Christelle Fernandez. A commis hôtesse. A commis mannequin. Il y a publicité. Bon, azana beauté. Azana ten. Azana race. Azana combo. Combo nezalite ki Christelle. Kudi. Christelle. Kimpangu. Christelle Kolwezi. Mais Christelle Fernandez. Soko yoki kombo na ye, oyoki pembe, otali misuni azalaka nango, Christelle misuni. Siko Christelle Fernandez. Azo sala nini? Likambo ezoboma mboka. Likambo ezoboma mboka. Oye komisi Olga Kabelo. Lokola mutameli. Oyache. Tumbaku ya bazombo na munoko. Ezo pesa Olga Kabelo vertige. No, Olga Mafuta. Olga Mokonza Mafuta vertige. Christelle Fernandez. Azo sala nini? Azo pia publicité ya nani? Inani rebo. Inani rebo. Mais wane zaki rebo te. Bien sûr kombe banina R. Rich beauté. Non, ezalaka rich beauté te. Rich beauté. Rich beauté. Mais rich beauté. Nathalie na lobi te. Oh, c'est impossible, incroyable. Christelle Fernandez. Est-ce que liloba o fifisi wa lobaki? O Karine Mokonzi postaki. Eza libanga babwaki na éclairage te ton ndenge nini. Po yo fi Christelle Fernandez. Bako bwaka lo libanga na mulili te. Oza clair. Pour saison ngenga, faut bwaka lo kaka na éclairage. Bon, zanda nazo continuer. Tango na tali ozo lobela rich, bonga na sala nini. Mbangu na pakati na page ya rich. Na beti peka nde na betaka. Rich, beauté. Natale bimisilinga ba rich, beauté azate. Na lobi mama nanga.
riti bota bomi page na ye na lobi botika na beta ta riti mususu na moni po ba koma pe riti bote mais soka na cosmétique na bitika na beta kaka o eza bato yo Olga Kabelo a créé na beta boye nzoka ye moko riti bote alongoli komba riti bote atie penza riti bote cosmétique ya mokonzi awa nde yo naleki mokonzi bozwi ba problème ou bien bozopesa ba problème oyo eza biloko nga nalingaka boyebi ke meme ntango naza kotala komba catch soki natali sikoyo komba ya DZD soki 2 personnes bamati na terrain ata bino nde botalaka catch botali 2 bato bamati botala sikoyo bakobunda na de nini bon kote ya Riti Bote tolo bango bien Riti Bote aza katiere moko so dotie ba katiere yata ye kobunda dede na ring aza na bato mosusu na peme na ring o babambaka bato bakiti bamesa de bawadol po wadol soka poste ye na ndimi aza kota Karine Gaikolo mwana nsuka équipe nationale yo zala service nini ya kobamba bakiti na komba oyo po ya mokonzi le dessert bakatiera mafuta na kote kuna Rich cosmétique Rich aussi penza kombo ya Olga cosmétique na facilité boye Riti Bote obwaki kombo umela bongo bon tolobela Christelle Fernandez o Karine Mokonzi akoma na mikili awa ami intime mapasa bana mapasa ate meme Karine Mokonzi te lelo amemaka Christelle Fernandez na motema pas même une semaine à l'obina bino a boiti Christelle Fernandez mais na moment où yazo boaka Christelle Fernandez aza kota Riti Bote ngai bon na mukuse baza ko bebana bo yazo linganga na lobango te bonimbo ba papa robo yo créaka makambo olobaki awa Olga Kabelo na Karine Mokonzi bazaki na rando za SSC siko tala bango ndenge babima bana mapasa makila moko kombo moko bato sala bango teste Karine abimina O négative Riti Bote babimi O négative makila moko omolo kutana yesuki bazalaki na rando SSC tembia nini soki tembe botu na tantine Olga Kabelo abwakaka Karine Sumadesu soki nani ou bien botuni Rita Vegas ngate muna bwaka bakombo wana bakombo oyo Olga Kabelo abwakaka botuna bango asengaka conseil na soka zwi likambo pa ya mama Charlotte te pa ya mama Rose te alobi yango pe bien soki likambo esue makasi soki ya pete ayokaka conseil te alobaki boye Olga Kabelo na okosele makambo te ayokaka conseil pa mama Charlotte ayokaka pe conseil par maman Rose mais soki likambo esui ye ayebisaka nde bango te ayebisaka yaya na ye nani Blandine nani Putu abonga na Putu Blandine Putu bakombo oyo azotanga yango wana donc soki likambo eza bango yango wana soki bolingi boyebake bazaki na rando sese na lipasa na ye po ba mapasa pe baswanaka bino pe boswanaka na bandeko na bino boswanaka na ba mapasa na bino soki kutu bana ya Niki mibale bana ya Fali mo ba diskitaka po baboyi kokotela mama baza bandeko te ba bandeko ata baza manipule na mama na ba mais baswanaka tima bakabwani baki classe bayokani ndenge moko Karine Mokonzi na Olga Kabelo bazalaki na sese na rando bondima te nga papa robo je m'en fous alors toye sikoyo oyo ya Christelle Fernandez en plus Christelle Fernandez aza Olga Kabelo te Christelle Fernandez aza pe
aza pénalité j'ai lisho te j'ai lisho komone lukoki Christelle Fernandez amemaka kombo wana te est-ce que bomoni Christelle Fernandez azomema kombo nini ya Mbuyi azomema yango te azomema ya nani ya Kalonji Kalambai azomema yango te azomema ya nani ya Miniembo azomema yango te Christelle amemaka kombo ya Fernandez Mademoiselle Fernandez kombo Christelle amemaka siko Christelle azana rando oui na Karine Mokonzi nani siko akoluka bondela bien sûr ikoni muta bondela bozomona ngo impossible eza impossible te botu na reine Angleterre est-ce que so bazana rando na Meghan nana bondela uninga bokende tu na reine Angleterre bokende kuna na panti mbongo bisika vandaka soki na pati mbongo soki na pati mbongo comment on va appeler ça la kindibu je crois alors so bokei ba ya reine kuna botunie yo so bozana rando e baby nani abondela nani abondela Meghan en tout cas so bozo la bondela abondela kate papa Meghan a vivant Meghan chile la bondela kaite ndenge moko Christelle Fernandez Christelle Missoni jamais bon jamais la kochate on sait jamais mais pour le moment bazana rando na Karine en plus ya kobondela te Karine taka boka ki na 2 semaines oyo une semaine ndambo eza modèle kobondela liboso Karine boka ki vidéo ya fifisiwa pour bazana bon terme mais aboka ki pe pour Christelle Fernandez ayoka yo awa maloba ngo ezoloba mabie ya fifisiwa yo kaka soki nga na kabwa na mutu ozelaka kaka nga na kabwa na mutu okoma na camarade na bango okreaka yo te siko tango bozalaka bosololaka nini tango bosololaka botaka komona ngai bolobaka nini mpo na ngai bolobaka ke naleki bino wana boza na raison maloba ebimaka na fifisiwa yango wana Karine Mokonzi aposta esali ye gu na te ya fifisiwa na bon terme baza nango sikoyo azokengela azozela numero ya Christelle Fernandez soki okobenga Christelle Fernandez te mwana oyo abina lokola koleka kutu Peniel Kalambai vimba Christelle Fernandez vimba mama ikona zozela Christelle Fernandez yo pa matata yo ba camarade to za na bango tika yo te bana ko lobake bayana bino bana ko pexona na Karine Mokonzi na video moko ezalaka wana bozolia na mesa na Miriam Mokonzi yo lobi bien bayana bino bazo pexa yo na Karine Mokonzi mbala moko Miriam alobaki na kaskende olinga okende te okangama kine lokola patex mais sikoyo ba camarade no bando tika bango na quartier zozongela bango te ozwa sikoyo kokangama na oya ya Karine Mokonzi okangami na Cynthia Wadol ya Karine Mokonzi okangami na Rich Bote mwana membre ya Karine Mokonzi okangami nyonso okangami na bango baza ya Karine Mokonzi sikoyo bosolaka nini botanga akomba Karine Mokonzi siko taka botanga akomba Karine Mokonzi bolobaka nini aleki bino bon kote kuna bwana reso ngai makambo eza ya kobeba bandeko eza ya kobeba nayebi te so ya kobonga Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.